Actuellement, l'entrée du site interdit qui plus est aux journalistes. Premier point donc de crispation alors que le mandat de Joseph Kabila expire ce soir à minuit. Sans élection ni successeur désigné, le pays reste plongé en plein doute. Solo boyibi makambo mazama ikeka na mboka na biso oyo izolobama mingi na matali politique ya mboka na biso kasi mama likambo penza tokoloba lelo tokoloba masolo oyo baifenko ba bongisi na centre interdiocésain awa na commune ya Gombe na Engoma Mokonzi Kinshasa masolo mana mazui esika ya masalaki masalamaki na cité ya Union africaine toyebite lokola ndeko na biso papita bazalia wana banza akoki kopesa biso eyano na mutu na mwana papita mba tomoni baifenko kusangisa susu bato na centre interdiocésain pona kosolola masolo nzoka nde masolo ya yambo esalemaki na cité ya Union africaine ekomi mibale ya kala oyo ya Union africaine eza suna esika na yango te tolanda oyo ya mibale eza ndenge nini totikaka totika biso bato babengi ba acteur politique totikaka nde lokuta omoni tango mokonzi ya mboka tango tosilisi dialogue tosigné accord politique akei na CIRGL réunion ya na mikonzi ya mboka oyo bazali pembeni na biso balobi ete baprendre acte na accord politique auto-signaki mais ba président mibale président Sassou na président Eduardo basengi na mokonzi balobi ke non tozo senga na soki tozo obligé ote mais olinga topesa conseil oluka ata pa lobaki mbo luka ndenge nini baninga bakota abi na sali nyonso pona ndenge ba kokota bo proposer ngai so na ko contacter banani nde ba yebisi ke tala ata 5 ans lokola 5 ans bato nyonso ba yebike bazanga moi bayoka na moi malamu koleka mokonzi boka lokola lingi kimia azongi albi na ata 5 ans bo voilà lokola to signé ki accord na article 24 et le qui était et l'autre to sala ekuni ezali eloko mutu asali eloko nyonso mutu asali eza parfait moi ba bloco ko compléter yamke ko zangate ya on a article 24 baloba ke non accord éthiquement ouvert eza toujours fungwam o ya monique ya ko signer o ya monique ya ko a négocier na kati makambo ya accord ezali toujours ouvert 5 ans balobi bon biso bazaki sir na bango pesa biso ka 3 jours 3 jours ekoki na ngo to ya sani to benga baninga ya rassemblement et comme na 3 jours bazi kokoso basali ya moté ba ko senga 10 jours ba ko mona sikoki makambo eza nde to kanisa gite ba ko senga 10 jours ba sengi ba komi na suka ba koki pété et loko ni basalaki ya moi kokoso ya moi mabe ole bazwa ba conclusion ya misala o ba pesaki bango na mokonzi mboka bazongisela ye bango bakei na presse par lobi makambo nyonso boyokaki communiquer au nom ndenge ezali boye biso tomeki po to ramener bato mais tokoki te yango tolobi ke etiko etikali ezali ba négociation directe tokokele dans tous les sens eloko wana engolakisa échec eloko wana pour tout le monde le bac une majorité présidentielle non tant que on a dit qu'il y a un lobby dans mbisi na mai au lobby mbisi c'est une explication que mai exactement non ezali échec ndem mokonzi mboka alobi na bango ke bon et il a accepté ce lobby mbisi lobby te lobby pour lobate hein ce qui est le zumbisité heureusement on appelle na mai lobby parfois heureusement c'est on a dit que bon bino c'est encore lobby que besoin c'est une négociation directe na rassemblement mais document au rassemblement a PC. Quand on a quatre rassemblement, bah monsieur soit le but que les documents il y a G7 pour Christophe Lutundu la moto à Tindia. Papa Tshisekedi aïba qui a monté. Alors bon authentifier dans le document. Toye bah sur les ali documents G7 sur les documents il y a rassemblement. Il y a un moment qui 5 ans bah bengi saki papa Nabiso Etienne Tshisekedi. Pour Asalani ayako authentifier document alors bah ceux qui aïbi en moto aïbi en moté. Bon, pendant ngai du fait que lelo mukonjambo katanga bisango que bon continuer pour mukonjambo kazana posa kimia azana posa ya ba congolais nyonso ba sangana ba réfléchir pendant mboka na bango tant abi ba continuer
pour l'anglais si Papa Tshisekedi a se déplacé. Il faut quand même reconnaître que ils ont fait mon historique. Tu veux dire que Papa la biso na ndenge na azaelaka. Na ndenge ya yoana il faut binoni sobo longo abisika bozali bokenda alimenter. Ba liboso ya longo makoni alimenter akena c'est que moi volonté. Et ben niko koma par rapport à ndenge zaki lobby. Maintenant les restes tika ba polémique à banamike. Ndenge bazana kati soué parce que biso to remplacer bango batozana na quantité mais soué zali ke bayokana. Soué zali ke bayako bima na ndenge to baki mamba article 24 wana na moi accord moko oyo emika ko fédérer na ba o basi bayokanaki na ba o ba esika. Bon lobby to tlandé communiquer déjà MSC assassinini abimi mais problème o abimi là qui ba chose solution na osima babaki sera qui kota moko mais il y a sabimaki bon asabimaki a déjà communiqué na l'autre ça toujours enregistré dans émission pour émission le gars lobby maintenant la préférence même lobby toujours enregistré au mercredi pour la boy lobby sur la lobby pour makabe comme ndenge mususu na la garder crédibilité OK dans des toujours enregistré le to yebi noté est-ce que bazongi to bazongi to yebi onga la sima ndeko papitamba uti koloba abolobi 5 tango bandaki musala oyo tata mokonzi apesaki ye bo monaki ke chèque et salemaki na bandaki pe bosali bokutani bino bayi majorité bosali communiquer na bino bolobi 5 akoki masolo oyo bapesaki ete pe bolobi alekiseli bino mwa temps oyo esengilaki batia na misala boyoka yo utaki na cité ya Union africaine mpona bino falaki senko asuka wana lokola kokai te tata mokonzi ayoko yamba bango abina bango boko bamusala nga napesaki bino mwa kanda mwa koyimayima ekoti na kati na bino le côté bino bayi majorité bolobi tata mokonzi asali biso boye mpe da mitema na bino ekomaki moto eza kozela gouvernement bima bao bazwa baposte bazwa boye mais tant que tata mokonzi alobi senko kobana masolo esu bino bayi majorité ebi eloko esekisaka na kati wana eza baoyo mosusu bakanisaka ke majorité présidentielle eza na autorité morale te moni biso na kati ya majorité particularité na baplateforme mosusu omona baplateforme mingi ya opposition ebotamaka ekoi biso majorité plus de 10 ans c'est parce que totambolaka na vérité totambola na discipline totambola na ordre okanisa te ke oh non majorité et on dit à perdre contrôle la majorité bon elle peut récupérer contrôle la majorité non na autre bisa tout à l'heure que mutu sera qui na pêche accueilli une première fois à une cité et il faut accepter que bah il faut tinda une deuxième fois premier musala oyo batinda ki 5 yemoko 5 tana sali communiquer na presse azome pas mko jamboka te azui mbisité oyo basenga ki azwa tobenga ngoni na français c'est comme mko mboka oyo azali non plus maintenant à agir non plus en tant qu'autorité morale de la majorité agir maintenant en tant que président de la République. Il faut maintenant la part des choses entre Biloko Nibale. En tant que président de la République, Aza président de la majorité, Aza président de la Senko, Aza président de Papa Tshisekedi, Azali président de l'IDPS, Tanga Signaka. Document où ils ont engagé Mboka Nabiso, Balobate qui ont engagé par la majorité présidentielle. Non. L'accord Nyons Oya Signaka est engagé pour Nyons. Donc il a aussi, au-delà de Kozala, autorité morale, il y a majorité présidentielle, Azali peut président de tous les Congolais. Nde alobi que yé na premier palier wana. Nde to sukaki amati likolo. Asali ni nyango. Azui directeur cabinet nae Atie Pembeni. Azui secrétaire à majorité présidentielle Atie Pembeni. Et Ingo Latsani, c'est déjà une consécration pour dire que tant Atie Pembeni, c'est pour dire qu'il y a des avoués. C'est pour dire qu'il y a des avoués majorité n'a été. Et Ingo Latsaki, voilà les aboués, nous avons ça va instruction à Sika. Bah instruction à Sika, ce qu'on a fait ces années, c'est un peu ça, nous continuer, Moussala. Il y a un Moussala, les autres 5 ans, ça, ils ont continué. Les Cambo, oh, oui, qui est au nom du Cambo, il y a le gouvernement. Je crois qu'il faut que les Congolais baillent Bayango. Si les gens ont accepté qui durement accord politique dans le domaine du gouvernement, c'est la majorité présidentielle. C'est la majorité présidentielle qui est cédée poste à Premier ministre. Et que cédé le portefeuille alors qu'il y a une majorité dans le Parlement. La Constitution a normalement et sengi na majorité dans le Parlement le Premier ministre Aoutakuna. Mais nous avons fait preuve d'une grande ouverture. Donc, et le Kouana est connu qu'on dérangeait beaucoup plus.
bande qu'on a vu sur opposition oyo ba komina na ninyo na niveau primature to betelona li solo mato le bananga bien entre ndeko na biso excellence Sami Badibanga le loza premier ministre nommé auti na opposition malingomba ni na politique azalaki na IDPS azana président groupe parlementaire IDPS et allié mais kuna bazo ndi mateki ya uti na ya on zo ba ke biso ba congolais ba politiciens tous na bosembo oyebi ndeko Sami Badibanga ningi eza place wana na lobi na ngana kubo na okende avant tant toujours ça là ba négociation secrète ça sous sécurité tout la vérité parce que à un moment majorité présidentielle na IDPS ba solo là na mboka te me libanda mboka ba Ibiza ba Venise parmi bato o bazalaki na tête de file o ba kumba délégation IDPS ça nan eza Sami Badibanga tant ba kende ki na jinini na Guide Gorée na kati ya IDPS banani on va nous représenter IDPS na Gorée kuna ezalaki Félix Tshisekedi na Sami Badibanga la déclaration publique à Félix Tshisekedi des alliés en 2014 oh yemoko azolo bango na niveau Union européenne ta Union européenne que non pour Sami Badibanga pe à ça la discours au nom IDPS na Union européenne balobi que non yé na IDPS bolo baté makambozo ngate eza onga ka masolo moko boy masolo o ba mususu balingaga ko yana na ba formule moko obi ka vana en gestion normalement landa ba déclaration ya ndambo bato IDPS o bazali na clan IDPS institutionnel oyo na kati ya dialogue bande ko na biso IDPS ba bito reconnaître mieux to bengani bino bande baza to na kati ba négociation na ba on sala ba déclaration monsieur c'est comme que di salité donc et là que les appellations les ali importer ça en sonité na vie photo ça na moi bosembo tous en moi vérité mon goboé pour que le peuple a continué vous à la danger de la farcité donc bataille des pes l'élo ce va se dévouer Sami Badibanga normalement un moteur à mabé et le galibo sopo ce qui va nous marquer premier ministre était mais makamu suto yo ka automato yo kamote peuple va congolais commis elo comme goboé donc on a tout sur la malam mon n'a pas pitam naza ngai na opé ce exemple na 2011 ngana to benge azab ministre excellence monsieur ministre jamais Kambinga la salle a débat hier côté Moussou Ngamba MLC, na côté majorité. Hier azo critiquer Mkonjambo, na azo défendre Mkonjambo. Lelo vie sali, ça n'a pas de chance. A comme ministre, n'a si qu'on a ça, n'a pas sa motema. Oh non, comment hier, azaya ki bobo tout ça non, n'a pas excellence. Tant la kuta gaé, dès que ben Mboka monsieur ministre, n'est-ce pas bien? Baza belé na kati ya liste wana nazobika jamais Kambinga exemple moko lelo jamais Kambinga qui a les moyens de l'état a vraiment défendre révolution la modernité à combattre qui devant ngai a vraiment défendre ko lekanga par exemple moyen ko lekanga ba presse bloko belé na vie mutu soki azui un beau ça a raté mon thème yo soki nzamba ba ki za yo pe pe mso congolais comme le comme sustant toujours pour la lunda boulot azalane a autant mobutu tant on va l'unda boulou ba nommer premier ministre pas Mobutu comme soudanais to ke na moteur mabe wana ti wapi batika papa ba to Sami Badibanga pour ce lelo okei na mboka ya Sami Badibanga omoni koko na eto nièce na eto kuyobi ke omoni na ko mona po Seigneur Sami Badibanga ande ko na bino ta congolais te ba bambo mabanga ndeko papitamba poto zo so walisolo ya Sami Badibanga oyo mokonzi mboka che ministre mokonzi est-ce que vous avez dit qu'il y a un ministre parce que il y a kati ya masolo il y a centre interdiocésain il y a rassemblement lobby et bonga wana bo pesa bango le ko bango bazo reconnaître ndeko Sami Badibanga te bango ba lobby bo pesa bango ngo et ko sali mandenge nini soki masolo isili bon ngai na boyi ko pesa malchance na musala o bazo sala na kati na otika bango ba continuer ko sala mais et empêcher na tanta que congolais tout en état libanda na mika réfléchir moi muké to que nous réfléchir na deux tableaux na deux tableaux le surtout que sur le plan institutionnel Mokonjambo kazui stylo na e atie linzaka alobi na nommé nani Sami Badibanga azanani azali moko autina opposition aux na katia dialogue c'est-à-dire à respecter autobengi accord tozwaki biso à ta majorité to moni mutape perdre te ba nommé wana to accepter yango po ezani za accord to salaki ni tozwaki bon et comme si ko Sami Badibanga ta ba nommé ka to mona ba Twitter et tomboki waza belge le comique non azamu ta IDPS le comme biloko de comme si ko va querer le monde na katia ménage to na wanande to mona ke décision ni comme monter à mabe
si le plan institutionnel pour Saïm Badibanga à Longwa, nous avons un pouvoir de signer ordonnance sur Longwa. Première chose, il faut Longwa à Salika démission. Ce qui démission, il faut à Salanini à recourir au niveau parlement. Parlement et ça il vote à confiance. On vote à confiance, gouvernement est athée. Mais le Parlement investit. On habite tableau à Liboso. Dans le Parlement investit, on sait la vote à confiance, comment? Bon, tableau a mis balai. Toujours par rapport à Makam ou Benami Saïba Dibang. Il faut tout à ce que raison et rassemblement. Azali ko évoquer l'élo. Pour le Bakeno, Balonga Saïba Niba Pesabango. Tous les temps que nous Konzamboka a Zelaki. Au moins, tant que nous avons non accord 21 jours depuis signature. Après, tu as dit que non, ils ont depuis que présenté pendant 6 jours. Erwana, 5 autres, 5 ans, déjà na Katia Moussala. Mukonjamboka Azeli, Tina Moua, nous sommes à violer l'accord. Non, à la violer l'accord, monté. À 21 jours, il y a un intérêt politique et un intérêt à paix. Namboka, lelo naoza makasa robeta yo. Na pese exemple, yo ande kona to anda kumaki. Ata moko bo sali ko tala ngami suma be na rotalo ka bi aleki banga mukolo na suki wana. Sali ko kinda ko bunda entre bino. Na kati mboka eza malamu te. Na kati libota pe eza malamu te. Ngana yebi papa moko boye. Bana kana kati ndako babomaye ko swana ndako nyonso jour musu papa ko ya crise cardiaque donc biso nyonso ba congolais et c'est que to bato zananu bandeko tout ce qui peut éviter que tous en confrontation to éviter ngo une des raisons c'est pas la seule raison une des raisons mona ke nyana soutenir ka mukonjamboka pona mona ke tangu nyonso occasion pesa maka pona paye na kati mboka ala ça toujours humilité na alors ça toujours que abosana ki yeza mukonzamboka abosani kazana commande ya mboka asala kanini amikitisaka tango amikitisaka malheureusement komikitises des regards les hommes tous vont comprendre komikitisi bomzamba tombola mais les hommes tous vont mona komikitisa on le comme faiblesse il y a un autre épisode de le président Tshisekedi tango akena 5 ans ça komikitisa te faut na ngaiza que a posé un premier pas pour te rebeller na comportement na te alors to peut sa chance na dialogue wana mais sans que tout briser ba o ezali ba fondamentaux raison pertinente o bande ko ba ke bo pesa biso primature alors que bango mo baboya ko accompagner yango il faut appeler ça une raison valable en tisiko na ba après ba produit yango peut-être après je ne sais pas ngai avec mon petit cerveau na mo coin na moko na mo ne comme gars ba oh toi je m'y mette et comme il dit pourquoi et comme le moi au biloko wana il va faire avancer beaucoup yango balobi mingi na kati mboka biso soki masolo mazosala mabongo ezali pona ko kabola ne balobaka partage ya gâteau bien na suka masolo mtolinga ka se retrouver azala mo isika mo boye bacha ye donc tant bozo que sola mingi za pona intérêt ya mboka te ezala pona bokeluka ba poste kuna bon oyebi la vérité na politique ezani lorsque vous dialoguez, na Angers le quoi dialogue à l'élo. Donc jamais kobima na kati dialogue wana na souka boyo kani ba point nyonso sans que boyo kana gestion consensuelle en boka. Jamais. Ça dit so bobimi na dialogue. Si na souka, il faut boyo ba kosala mo ba aménagement pour gérer situation au boyo kani binous ensemble. Sauf que toza ba misusu baza hypocrite. Baza hypocrite, c'est-à-dire quoi? Ba yebi na ba ko souka na wana. On est basé à la vérité à cause de ce peuple que nous devons dialoguer pour souka peut-être kabolanini la responsabilité. Ben on va ok non ok pour la unité. Tu ok pour dialoguer pour la misalate. Oh tu sais que tu as ministère mais lobby. Tout le monde a regardé bar na la mouine na mon Twitter. Il y a des komoko. Oh non ce gouvernement lui de l'autre le dialogue. Ben on va lobby on sait gouvernement le mot pour la nini. Ce gouvernement le mot ce qui va négociation mais le mot pourquoi? Donc ça veut dire qu'il faut moi honnêteté moko ekotaka. Et puis moi personnellement, na mon ango mabete. Oyebi na kenda Chine, na cadre de parti na ngai to kenda formation na ENA, l'école nationale d'administration à Chine. Et donc moko na apprenaki. Et donc on a etoucha ngai. On moni Chine na kala, ngape na ndo kanisa que Chine est un parti politique moko, parti communiste chinois. Né dans nos kanisa. Quand la commune de Chine se rend compte qu'à part parti communiste chinois, ils ont 8 autres partis à côté. Mais la Chine, opposition, ils ont été. Pour la ligne.
Ce n'est pas pour mater les opposants, non. Ils allaient juste diriger le pays ensemble. C'est-à-dire, nous avons un parti communiste chinois, je suis le plus grand parti, 7. Parti M. Césali, bon, boye to sangani to yokani ndenge to sala pour diriger le pays ensemble. Ce qui est l'opposition à Bamboka le roi Bisso. Na sens te na zo bagebotika na parti moko. Na sens que binonio se bo sangisa mayele. Pour lelo il faut yeba yango bato mayele. Bazaka na PPRDT, bazape na rassemblement. Bazape ka na rassemblement te bazape na PPRD. Bazape na PPRDT bazape na INC. Ce qui bo sangisi ba mayele nyonso wana bobi keto ke na mboka mso na koyokana. Mukolo. La nanga malam na zolo. Mukolo to mona na mboka na biso. Tozi papa na mso Tshisekedi. Tozi papa na biso Kizenga. Tozi mukonzi mboka Joseph Kabila. Tozi par exemple le roi Kamere. Tozi ba Martin Fayulu. Nazu ba leader. Tozi mon ba leader rebelle côté na biso tozi ba secrétaire général majorité présidentielle camarade président Obeminako. Tozi ba secrétaire général Limova. Tozi bango nyonso batandami esika moko na télévision to na kati ya stade ba simbani ba bikembo biso nyonso to tombami boye to yokani poto sa nini totonga mboka na biso ensemble mukolo ya mindele mususu place ba rozala bandiko melakisi parce que pour na bango il faut pas to yokana il faut pas to diriger le pays ensemble parce que ba ko profiter na division na biso non pas pour ba lingi mboka na biso ils a pour ba lingi nini ba intérêt ya mboka na biso et là on les appelle sur ça on permettre ngai na le belo komoko et puis une fois tous avec qui na bureau politique élargi Mukonjamboka lobaki eloko moko. Eloko lobaki wana etouché ni makasi. Alobi asala ki voyage mu akotia ba ruturo. Tant a voyager kuna bon bato ba boko la ba ngombe, bato mso ko yebisa ba mais mukonzi. Tozo comprendre mambozo le kate. So ke na Congo Brazzaville. Président Sassou a un pouvoir depuis 1971, 1971. Asala ka mo 3 ans zaki na pouvoir état on soubaza ki le azongi. Président Sassou a changé la constitution. Il a changé la constitution. Donc, mandat naïe et autres qui sont ceux qui ont le pouvoir depuis 1971, mais mandat des autres qui ont autant à se soutenir. Mindelewana est à Libamoté. Alors, président Eduardo a le pouvoir depuis 39 ans de l'eau. Mindele est à Libamoté. Toyo ka jamais communiquer sur la Kilikili. Président Kagame a auto-révisé la constitution. Dans un pays a révisé la constitution. Mais a révisé la constitution a pouvoir en 2034. Toujours comme il était. Museveni a un 5e mandat. Tout le 5e mandat. Léon a Burundi va savoir qu'il a le mais tout le monde a ambassade de l'Omote. A brigué 3e mandat. Mais pour la République démocratique du Congo, nous coûte aussi ici mandat na yoté. Mais tout le monde comme si ça va nommer représentant des États-Unis dans la région Grand Lac. Et comme il représentait le président Obama dans la région Grand Lac. Et comme il va représenter le président Obama dans la République démocratique du Congo. D'abord, qu'est-ce qui fait ça? Alors, est-ce que il y a un peu de tout na yo? Okoki ko pesa te le président Moussou Bassaranini va pesa pour tika au Kimia. Ayoki question à Bétion le roi Kara. Le roi Ayuka Gite. Bah répéter sur cette question. Bazagi insister pour na après sa bonne réponse. Abimban. Ce qui balingi. Bino bobi que na pesa bongo pour batika na kimia. Et loko oyo ba minga na musu basara nini ba pesa. Il faut boye pesa na loko mo za nini. Si vous n'avez bien le comment tes amis avant pesa le faut ba sur les amis. Abi parce que naza convaincu. Na rozo atabo mo inangai. Na pesi bango. Jamais baotika biso kimia parce que qui est le balingi nini Congo tant que balingi Congo ndé baza place wana il faut biso ba congolais to comprendre l'importance au salini ya ko sangana d'autres ana hypocrisie ce qui lelo to yoka ke IDPS aza azo gérer na gouvernement PPRD aza INC aza et le côté appelle bazuma yele basangi c'est le ko mabete to tika ba hypocrisie wana. Bah hypocrisie à Missou c'est ça pour la nipo bah lobaki trop vis-à-vis à neni il y a opinion que lobaki yango comment ça le quoi non tous ça le défi moko est important défi moko est important ça nini et ali que liboso na biso il faut que nous organiser ba élection ndenge za place wana tous ça le défi en bon déjà défi ebele ce qui yo lobi que non ngana yebi comment la recréer ba recette na secteur na ngai il y a kana mayela on a kati
Oh non, il y a comme ça, tout le côté, quand tu as échoué, il y a ça, non, il y a qu'un akati, tout potan. Tant qu'on a un akati, en français, on n'apprend pas à nager par correspondance. Si on veut que l'on mange, il faut bâtir le maïs. Si on non, on a des livres, jour au côté de maïs, surtout. Bon, oui, pas qui m'a solo, oui, ça c'était Union africaine, la base Bachaki, date de Pencolo, Bachi pour nous salama pour nous minakati na mboka na biso. Tozeli moi Nicolo, na base pour soni balé, c'est ni et c'est là qui appelle ça calendrier électoral. Mais tout le monde bazar kalelo ba ba repère ça ba pesi montelo ba repère ça pesi montelo moi likambo izali to ndengeni. Et là que la place et c'est là que je fais saluer président Corneille Nanga parce que Aza logique et Aza fidèle na ye moko. Ça y a direction na ye moko. Tango kakaba tchaki na tête à Seni. Ayo écoute déjà ba calendrier. C'est vrai comment qui a publié calendrier mususu. Puis ba calendrier comme j'ai contesté. Il y a dit non. N'a ko publier calendrier té. Avant de publier le calendrier, les politiciens vont faire le calendrier partiel. Oh non, c'est un calendrier qui est trop partiel. Vous avez un partiel, un calendrier global. Quand même malou, ailleurs, il y a un calendrier global. Oh non, le calendrier est commis trop global. Oh non, tout le monde est sur la montée. Bon, finalement, tant que vous avez qualité, au moins, ceux qui rassemblement va faciliter qui tâche dans le pays, ceux qui ont un dialogue, ceux qui y avait que des caméras et les autres. Toyo Kanaki très bien, expert à Nations Unies, expert à l'opinion sur Bayaki. Au monde que non, l'élection, c'est ni et ça l'effort que c'est tenir à publier calendrier, pour tenir en haut dans mois avril 2018. Mon niveau le cas Toyo Kanaki, ceux qui rassemblement Ayaki se soutaient, mais ceux qui ont na kati, mais les toujours qui directement. Na idée on a kacha mutu et connu on a publié calendrier et Nicolo Bako bango ndenge ba isiko wana et puis na landi ndeko Corneille Nanga alobi akutana na batu nyonso o esenye batana kati ya makambo ya mapona mana na yamba bimisa calendrier est-ce que zomona ki beaucoup à côté ça sous le bama qui na kati ya cité Union africaine to pe calendrier musu ko bima parce que on a dit que Aza fidèle envers Yemoko ça veut dire que amoni qui accord izali ainga s'annoncer atala bobatu musu soyé atel mukonja mboka sanini alobi que na 5 ans sanini a continuer alobi non donc à toujours luka eloko o batu nyonso basani ba yokana po eloko ba bengi élection. Na webisa oke eloko oyo etumbaka mboka sinon apeli ko biso na Afrique koleka élection ezate tokenda na eloko wana kosala na maseki ba pays mususu ti lelo tozolo baboy bazana di mal ebandaka na élection moko ya mabe ti jour musu pays salini exploser donc ba yaki a utiliser sagesse c'est que eloko zo sekisanga c'est quoi bande quoi rassemblement ba lobby que pour la bango élection présidentielle s'est tenue en mois de décembre 2017 Bata dialogue balobi que non, il faut se tenir en avril 2018. Intervalle à combien? 120 jours. Intervalle entre les deux dates, 120 jours. C'est-à-dire, tout comme à un point où, pour 120 jours, tout zomboka, tout sanini, tout mbango. Tant que bango balobi que tout en 2017, il faut zong ça balobi en bobo expertise. Pour oyo to lobel nakati ya nini oyo. Il y a cité à OIA, ils ont une expertise. Expertise, ils ont appuyé par NAN. Ils ont appuyé par ONI et par OIF. Bah, on va le dire que notre banque, ça va expert à ONI et OIF. Mais bah, expert en autant Barouya. Barouya, va le barrer comme un cambo à Sagini, bah, le bagui nakati. C'est-à-dire, ils donnent une date sans expertise. Malgré date, bah, précis sans expertise, intervalle, c'est à 120 jours. Mais bah, limite, ça, ni tout tumbambo kapona, 120 jours. Non. Il y a un gondjamo à le bail qui est bis aux appels à vie. Et si la oda rebuka biso to sa nitoya kotongo voilà ndeko papitamba tozoko bana masolo na biso nayoki na mwa makambo oyo bandeko ya rassemblement oyo bakotaki na kati ya dialogue te bazosenga nayoki likambo babi esengeli batika kolandela ndeko Moïse Katumbi na justice sengeli na kati ya masolo bazosala wana bazwa mokano baloba ke ndeko Moïse balandele sute azonga na kati ya moko moni penza ke bosenga wana ikozwa penza ya malamu elo na oyebisa yo eza boye omoni naza un peu très sérieux place wana puisque nazo penser même pour réagir même que na likambo wana
na bana na ba argument avancé par bango moko. Premier argument bazo landela ndeko Moïse Katumbi pour nini pour à se déclarer candidat à l'élection présidentielle. Avant de connaître Moïse Katumbi à se déclarer candidat à l'élection présidentielle, Freddy Matungulu a se prononcé déjà candidat. Tu le lois à libre. Martin Fayoulou parti naïe. Et le mec va investiguer comme un candidat. Tu le lois à libre. Ndeko Moïse Katumbi a se déclaré candidat. Le même jour où on a 15 heures, ministre Tambo a sali point de presse, hier on s'est déclaré candidat après. Donc ça veut dire quoi? Et comme un stratagème politique, il y a aussi victimisé. Ça c'est de 1. De 2. Affaire où est condamné qui est? Des condamnés, ils ont affaire privée. Place on a bandeko ba comprendre malam. Les gens yo za place wana, nous te na ndako na yo. Aye na mbeli a tubi mwana nao. Moi a eu dégâts par même l'hôpital. Yo obi que non, na boy ko se faire justice ngamoko, na ko funda yo wapi na police. Police ezuma mobimi na justice ba condamner mutu wana. Na makambo etali bino. Tant que ça l'état azana été. Tout un jour mususu pour mutu yo aza politicien. Mutu yi asali moi no mabe. Pour aza politicien. To ya botobi non l'état il faut que ta makambo le ko aza politicien botika yango. Et bon, victime, c'est-à-dire moi, na monde entier, na monaté. Et si la justice est sacrifier victime au profit il y a bourreau. Na landa qui peut avoir naïveté. Nathalie, moment où le conclave est formé pour la négociation directe. Papa Ndeko Moïse Katumbi a tenu Olivier Kamitatou, l'homme de Twitter. Tant que Tindi n'a pas déclenché mécanisme, Madame au juge Ramazan, soi-disant Akima, il y en a l'équipe na TV5. Na landi, n'a pas répondu. Na landi, d'où qui pesant à l'issue na yoki mawa. Oui, mawa na yoki pour nini. Je crois que ça va fonctionner dans la vie. Il faut la fonction où exercer avec un peu d'honnêteté. Un magistrat, on peut dire que c'est qu'on veut. Ce qui est le magistrat a lingui à l'obakio non à jouer qui pression sur un dossier. La première chose que le magistrat il faut à mesure à relever les contenus du dossier. Est-ce que, première question, plainte existait qui a M. Stoupis? Magistrat il faut répondre à la question. Deuxièmement, la pièce versée par M. Stoupis dans le dossier. Est-ce que ça la pièce est ça que Moïse Katumbi a condamné ou pas? La question il fallait qu'il a démontré que c'est un dossier monté. Est-ce que l'immeuble qui est à Spoliaki? Est-ce que l'immeuble ça existait ou ça n'a pas existé? Est-ce que ça a une adresse moro quelque part où on peut démontrer le titre foncier que et l'autre qui a tutelle comme une tutelle? En tant que magistrat, ce qui a continué à faire un dossier a démontré que le dossier est vide. Biloko nyonso ba kose M. Moïse Katumbi. Moi, Papi Tamba, je serai le premier à comment réfléchir autrement. Mais lorsque vous devenez magistrat politique, demandeur d'asile politique, au même pembe ni na onani, muta FIDH. Maintenant, à quelqu'un comme moi, Papi Tamba, oyo akenda na poto, oyo abwaka ngunda, na ima kambona ndenge esalemaka. Moi, à l'époque, na sisi ba classe a on a ke poto, na kosela Mobutu makambo. Sauf que, na l'école ba médiaté. Pour la nini, pour la poto pour appeler sa biso mukanda. Il faut le bazar qui persécuter dans beaucoup. Il y a l'obéli en tant que magistrat. Pour appeler ça mukanda. Mais biso, les gens qui disent que non, les vakingaï, basalaki bobo, tout ça, moi la poto nyon sa zo landangaï. Ou azan la poto sa ozala honnête. Aïbi na yeki ba bloc ou aniza ba jet tout ça, rapport à mukasa nini, azo mukanda. Pour y a l'ongu, comme la poto. Ne vous en faites pas, ce n'est pas comme la poto. Sa place il faut démontrer que ce gars zoni na kati mbokane arozala comment rechercher et la presse c'est un des moyens de essayer de décrédibiliser à décrédibiliser FDH avant de venir ici nous avons un contact même WhatsApp avec tout le monde FDH ou azaki na pembe pour ça pour na bien tout cela na eu pour ça pour y a que deux cas de figure soit on se fait instrumentaliser par cette femme. Si ce n'est pas le cas, c'est que Yopé aux liste et à bateau, il y a Moïse Katumbi pour ce genre de choses. Après, il a commencé à se justifier à Siliki. Il n'y a que ces deux cas de figure.
que madame la juge Ramazan soit Hollande émission de Katina Poto azon ngata na TF1 azon na TF1 na TF1 azon ngata na antenne 2 azon na ma chaîne news ayas ko yebisa biso que bon voilà ces dossiers là immeuble wana n'est jamais existé titre foncier dans la carte eza stupidité eza lokuta azon la biso na ba fait comme ça biso to fanda to Hollande et to tala nini to mega se justifier. Mais oui, la première personne, la grande difficulté, si le plan politique, la première des personnes à avoir dénoncé cette affaire, et ça, madame la juge, et ça, Mouyambo. Mais Mouyambo l'a dénoncé dans l'autre sens. Autant la lettre, Mouyambo, mémoire courte. Avant plainte, Mouyambo a parlé de cette affaire-là, on a Moïse Katou Bazan comment, n'a pas eu qualité. D'autant que Mouyambo a parlé là, Mouyambo aussi a fait des pressions sur la juge. Oui, vous allez saisir un jour. Quelque part, politique en Bougamso comme ma salité. Il y a un moment à l'Obaga, Libi Samaï, na cité à musicien Moko. N'a pas sa raison la phrase que Dieu n'a jamais été corrompu. Donc, vous corrompez nos bâtiments qui le corrompent. Non, tu as bête l'homme à beaucoup, mais Nzambende, il y a des corrompus. Solo to Kindenge au Manoli, dans le Cambo, au Italie, poursuite judiciaire, il y a Moïse. Katumbi Chapouye ndeko papitamba awa masolo maza kusema na Senko na centre interdiocesain tozolanda na bilili na ba réseaux sociaux zalaka mingi wana oyebi yango bandeko ya filimbi ya lucha bango balobi baza kosala campagne na bango balobi Kabila Bay. Donc le 19 décembre pour na bango il faut mokonzi mboka kende nanga mususu boko bayi politique baza na kati ya opposition bake kuna na masolo ya Senkote bango pe kuna basolo balobi basolo la basala ndenge nini le 19 mokili rosuka toke wapi obi paix à l'âme à son âme papa Msomo de Simba Koufi nazo ba paix à son âme papa moni le 19 décembre té amoni amoté naza parmi bato oyo balobela ki pe mingi datango totika nzamba sala mokili nae a conduit mokili nae à Messeni pour si ils a parmi bato oyo tu vois que le belaki le 19 décembre comme il date na bango ils a papa Mondo Simba les autres ils a boyé lobby ils allaient jeudi vendredi samedi dimanche till lundi parfois on a eu plus le banon nzamba oyo quand on kufate mais parfois moko na biso pas aux été ça veut dire quoi personne dans ce monde nzamba peut ça pouvoir quoi arrêter temps attends tout le monde tout le monde dans les réseaux sociaux non Noël na décès le 18 et mokili ça nini et ce qui tout le monde ba problème dans nzambe ba problème dans tout mokili ba des problèmes dans nzambe parce que le 19 fois ils ont inscrit dans le calendrier le 20 ils ont inscrit dans le calendrier ce qui veut dire quoi il y aura un 19 et il y aura quoi un 20 tous en a humilité to banga nzambe to yenda za corrompité to corrompre na biso batunye to lingi mais nzambe nde mtaza ilobasuka alors na rozala un peu na moi logique muke d'abord tant zo blanga ba film zo blanga ba lushana mais tout na film ni lushana parce que les autres moyo ka ba comité okuna ba lobi boeka ba film ni ba lushana ba mo kabwana to moyo ka ba révélation mususu ono ba pesa mo ba 10000 ba no zo boya wa eza ba solo to yoka to yoka ba voir mususu les cap na ba télévision eza ngai papita mbate mais to zonga kaka ne fils que na constitution na biso obi biloko biso to musuba lobaka na ebité so bakanisa yango obi na Belgique baza na roi voyagera jamais vol mon prince héritier faut le remplacer jamais va voyager vol mon ko pour nani pour ceux qui roi akufi prince azanini azabe akufane ensemble pour nani on ne peut pas se permettre vide moko na sommet à l'état bolamu qui un jour bobi président zate roi zate eza eloko mon mboka je sais si les gens imaginent les États-Unis d'Amérique, ce président américain Bimi Libanda, sécurité autour du vice-président échangé. Parce que si lui arrive un problème, il y a un peu monarchie, président Kennedy Tango Koufaki, il a remplacé qui a prêté serment en avion. Si tu imagines, tu fais du boto, l'amouki, pouf, on a la République démocratique du Congo, président a sauté. Tu l'amouki vient Tongo. Soyez bisa naït sa constitution, bazami balé misa touté. Azam moko ont incarné unité nationale. Vous savez, le gouvernement qui n'a pas la Sounani. L'Assemblée nationale, au biso autour de la député, Mboke Kena, gêne. Il y a un moment dans la constitution et prévoyable le Kowana. Ce n'est pas pour rien que la constitution où il y a biso.
et Bakisaki deuxième alinéa article 70. Deuxième alinéa à la fin de son mandat. Ça veut dire que ceux qui pour X raisons élection et ça limité. J'ai dit ma raison est que là et bien. On faire un mandat. Il y a chef de l'État Zakan. Il y a le 19 décembre. À la fin de son mandat, ça veut dire pas avant. Le 19 décembre à minuit, l'actuel président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Voilà le constitution lobby. Principe est aboué. Ceux qui veulent avancer dans la démocratie, il faut élu. C'est-à-dire bateau peuple à Pony. Il faut pas la remplacer dans le bateau sous peuple à Pony. Sauf comme il y a un système que peuple à Pony qui bateau. Mais il faut remplacer le bateau nommé Bobomi démocratie. Ça c'est d'abord, et ça c'est tellement élémentaire que dans l'histoire de Mboka, M. Zamba a sauté. Au moment où on a belge, on a tiré le Mboka. On a mis en place la loi fondamentale. La loi fondamentale, il y a 3 ans maximum, 4 ans. Au bisomo ba congolais et c'est organisé ni nabiso makam nabiso tito tchaba président de chaque constitution pchasika. Il s'est fait que quand cette loi fondamentale est mise en place le 19 mai 1960, il fallait que le 19 mai 1964 délai à Souka et que le 19 mai la républicaine, la rébellion, la constitution de Labou, et il y a la mise en place le 1er août, si j'ai bonne mémoire, 1964. Ça veut dire que le président Kassavou, pendant au moins 2 mois, 13 jours, a réussi à la constitution, ils ont se justifié, mais il a géré par continuité. Lorsque vous allez mettre la constitution de Labou en place, constitution de le Bénin, et le bien que l'ancien président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président élu. Parce qu'on ne peut pas se réveiller un jour. Oui, monsieur, vous êtes des irresponsables. Ça dit, vous êtes en train de vous dire que le 20 décembre, dans le pays démocratique du Congo, il n'y a plus de président. Pour moi, qui n'a pas émission de Papi Tamba, na ligne président, moi. Seconde ke penza opesa mon message na bilenge o bazolanda parce que na yebi ke yo bozaboko ya bato o bokamaka bilenge pona date wana ya le 19 décembre na lingi otala caméra na biso opesa mon maloba na bilenge o bazolanda yo omoni papa naza na moi défaut mo ne peut ceux qui défend ceux qui le Congo ils ont défaut ou quoi na linga na télévision qui na balokuta te na linga moi muke bosembo il est arrivé un jour aucun niveau parlement a dit que non, loi électorale, pour tout le monde, j'ai la première élection en 2015. Non, vous avez la recensement, vous avez le glissement. Allez, vous avez la balabala. Bato Abibiso, on a balabala, dit que non, Bisso, président Kabila, a marché sur nos cadavres. Même pas un jour de plus. Bato Salanini, Bakoufa. Plus tard, Bato comme il tombe, ceux qui sont faux sceptiques, comme Rambobélé. Kakaba Oyo, Baloba Kiyango, Bomona Bango un jour, n'a mis sur l'écran, Bazo signé. Accord. Accord va signer, élection en Boulani, 2018. C'est ba Oyo Bakoufa. C'est qui va se quoi, va obéta film de pas nan. Va obéta, va bamba mabanga et pas nan, c'est va se quoi. Dernièrement, en septembre, il doit convoquer les scrutins. Nous ne voulons pas entendre parler. Il faut le 19 à Sanini. Élection, ainsi de suite. Le premier document de l'élection présidentielle quand décembre 2017. So bateau bakufika en septembre, so baseko bamba bange pa ya banane. Bon, nzamba sala biso to suka na kingote. Nicolas Kingoto na mutu. Tout, ils peuvent permettre ça à Nini de réfléchir. Moi, Liloba. Liloba, Zakaka, Babisa Kofi Balouba, on a calqué, non, Libo, mais à volonté. Bouzo, Bapé, à volonté. Ça dit, Moutouro, à Monique, bon, Naïna, Kena, au Sala, Babouzo, Bamoro, Bopam, Etalika, Yemo. Mais si vous avez la jeunesse est responsable. Bon, comprendre que la jeunesse est responsable, à Koufa pour un politicien, T. Namukolo Oyo, chef de l'État Joseph Kabila. À Rebako, non, bino majorité, pour qu'il y marché. Pour na likambo ko me bien na liwa o ko ça que on buka ba tu bona be sens botumba ba papa avec tous les respects que je vous dois yo liboso maman Olive Pembeni maman moi na biso si fa Pembeni Laurent Désiré abiso na atanga na estima tout de suite après wa to ça nini
toki totondi botondi ndeko bapitamba ndenge ondimi mako ya nalambela na biso pona bobeti masolo ndenge na lobaka nyonso kobeta masolo na kota ya lingala oyo bato ebele tango okendaka na babazi wana bokenda koloba na lingala mais tango tomo benga bino awa ngai balingala wana totondi botondi ndenge opesi biso lokumu po tosola masolo na lingala de opesi lokumu bozalaki bayike na kolanda émission na biso likita tokomi na suka mpona mkwalelo na zoyebisa bino ke toyambaki mpona bino ndeko Papi Tamba ye azali moko ya bapanzisango na kati ya majorité présidentielle pe azali moko na kati ya parti politique tobengi PPRD matondo mingi mpona ndenge bolandi biso na bokebi nyonso bobengaka bokomaka toyanolaka nzambe abatele bino nde tokutani mokolo oyo ekoya liboso na mobengani mosusu botikala malamu toluka solution pour la bolamu ya kongambe.